Soué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomineti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, Aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Nazarane sango makasi tango la télé mon kaliboso wa poste télévision on a bino pour représenter journal peuple info linga la tika ete to fungola basango na biso pona kota sabino ndenge remaniement ya gouvernement et outil ko salema depuis jeudi 23 mars des ordonnances présidentielles nango etanga maki na plateau ya RTNC ba misusu bakei misusu batika lipe ba misusu ba bakisa minde rédaction ya info linga la journal peuple et meki moi mokie kolobela yango à travers mongongo ya héritier Mapinde. Bato bazelaki yango depuis tango molai remaniement ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge de yango wana ebimi ordonnance etangemaki epai ya porte-parole ya chef de l'État botala équipe yangoyo ezali bongo na bato ebele bakoti mususu babimi pe misusu batikali ndakisa Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamere, Antipas Mbusa Nyamwisi, François Kabulo bango bazali nommé na intérieur, défense pe anciens combattants na économie, intégration régionale pe francophonie pe na ministère ya sport Bosimbake Mutulokola, Christophe Lutundula, Patrick Mouyaya, Pius Mwabilu, Guy Luando, Jean-Lucien Boussa Tonga, Albert Fabrice Puela, Aimé Molendo Sakombi, Moindo Nzangi, Nicolas Kazadi, Tony Mwaba, Claudine Ndusi, Antoinette Kipulu, Adel Kainda, bango bazalaki reconduit na ba poste na bango boye ba permutation pe Salimine Dakissa, Madame F Bazaiba, ye azalaki vice premier ministre akomi bongo ministre d'État et environnement pe développement durable, ba personnalité mususu batiki pe gouvernement kati na bango Serge Konde, Daniel Aselo, Jean-Jacques Mbungani, Gisèle Ndaya pe misusu. Liste ezali bongo mulai Félix Antoine Sekedi Chilombo etalisi ke ba travaillaki yango laborieusement pour na kotika la kaka na ba limite à la fois ya ba équilibre géopolitique ya genre ya ba alliance politique libosa ba objectif nyonso oyo ezali viser mikolo oyo mingi penza Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali maintenu en tant que premier ministre Kassiye esengeli asala makasi pour population aye bana komona changement kati na musala bango bazali kosala tope baluka ndenge nini ko rectifier pona likambo etali gestion ya mboka liboso ya contexte socio-économique politique pe sécuritaire oyo ezali bongo kotelema mingi penza lisusu année oyo ezali année ya ba élection na décembre 2023. Na masola primature bosengeli koyeba ke bazalaki na réunion na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ba membre ya comité ya conjoncture économique pour na ko observer amélioration na oyo etali bongo exportation ya or depuis mise en activité ya primaire à gold bola ba détail nango elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Ministre d'État na charge ya budget atalisaki na bobimina ye na masolo oyo ndenge balobelaki situation économique na niveau national pe international una atalisi ndenge babandaki na ko examiner situation économique na niveau international na oyo etalisi je babe évoquer publication ya depuis le 17 mars na rapport ya organisation ya coopération pour le développement économique na ba perspective
perspective économique mondiale pe rapport ezo signalé que ba conséquence ya guerre na ya Ukraine ezokoba na ko impacter na oyo etali économie mondiale, notamment na croissance économique kasi pe na oyo etali formation ya ba prix na secteur ya énergie pe ba produits céréaliers. Rapport yango indiqué que taux ya croissance mondiale eza ko établir na 2,6% pour na exercice 2023 na suite ya ba progrès réalisé na 2022 na taux ya 3,2%. kasi rapport yango indiqué que exercice 2024 ekozala na légère accélération na activité économique mondiale na taux prévu ya 2,9%, toujours na niveau international. Bosimbake ba principaux produits miniers et kiti sauf cobalt, or pe argent. Prix ya pétrole pe eza ya kokita na ba prix ya ba produits céréaliers eza ya komata na exception ya prix ya maïs. Na oyo etali deuxième point ba évaluer situation économique na niveau national pe deuxième événement ezo marqué bosimba ke premier événement ezali présentation ya rapport ya ba performance 2022 pe perspective 2023 pour na ba régie financière na ministère ya ba finance. Rapport yango indiqué que économie ya RDC eko réaliser croissance moko ya 8,5% na 2022 oyo ezo placer RDC parmi ba meilleurs pays performants na Afrique. Rapport indique également que pression fiscale et mataka na 8% na 2020 pe na 15% na 2022 oyo ezokoba na kozala inférieur na niveau ya 20% oyo eza ko constituer moyenne ya ba pays d'Afrique subsaharienne. Bosimba ke baza kokoba na ko fournir ba effort na ba mobilisation ya ba recette na raison na yango nde au cours ya cérémonie ya prestation oyo ministre ya ba finance a signé na 3 régies financières principales. Eza bongo contrat na performance pour na ko atteindre pe ko dépasser ba assignation budgétaire pour na ba 3 régies. Rapport indiqué que RDC azoko koba na ko demeurer moko ya ba pays ya ba moins endetté na taux ya 17% ya ba dette par rapport ya ba produit intérieur brut. Le 23 mars, ya mvula nyonso mokili mobimba et célébrer la journée mondiale ya météo na tina wana nde jeudi 23 mars milulu minene et salemaki na siège ya Metelsat na présence ya ministre ya transport Marc Ekila, témoin ya événement héritier mapide mipe Igantinge. Nyonso ebandaki na visite ya ministre ya transport kuna na installation ya Metelsat azalaki accompagné na directeur général Itel Yilondo Joseph pe directeur général adjoint Liliane Ngondomu Kanya batalisaki na ministre d'installation ya Metelsat alekaki na centre d'analyse na studio média pe bisika nyonso azwaki d'explication claire ya ba technicien ndengeni ni mosala esali matakuna. Boy ministre ya transport Marc Ekila azalaki impressionné pe a félicitaki bato ya Metelsat na mosala bazali kosala. Bongo na sima bazongaki na salle de réunion toujours na cadre ya célébration ya journée météorologique mondiale oyo thème ya mbula oyo ezali avenir du temps, du climat, de l'eau, d'une génération à l'autre. Nde directeur général ya Metelsat Joseph Itela Yilondo azwaki maloba pona ko souhaiter boye bolamu epai ya ministre ya transport pe ba invité nyonso bayaki ko célébrer journée météorologique mondiale. Bongo na sima ba projetaki film ya événement climatique na RDC pona année 2022 batalisaki mosala Metelsat azali kosala malgré ba conditions difficiles. Lokola toza na mois de la femme Metelsat amesana ko pesa lokumu epai ya bandeko mama boye mama moko azwaki maloba pona kotalisa epai ya ministre ba difficulté nyonso Metelsat azana yango pe kosenga lisungi ya ministre pona amélioration ya ba condition na bango. Boye ministre ya transport Marc Ekila na part na ye azwaki pe maloba pona ko féliciter direction générale ya Metelsat ba agent pe ba cadre nyonso na mosala bazali kosalela mboka malgré ba condition difficile. Ministre alobi azali ko s'impliquer déjà boye nyonso ekoleka malamu pe ekoleka kitoko. Bosimba ke journée météorologique mondiale oyo ekotisama na organisation mondiale ya météo
depuis 1950 nyonso elekaki vraiment kitoko na Metelsat pe basukisaki milulu na photo ya famille. Na basola seni bosengali koyeba ke seni et inclusion de ezalaki sujet to pe thème oyo deuxième vice-président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokuse Didi Manara représentant personnel ya président Denis Kadima na ba partenaire misusu ba lobelaki mokolo ya mercredi 22 mars 2023 na biti ya ko sensibiliser ba femmes autochtones pygmées na processus électoral. Stéphane Skande, Francis Konzaloko, Kabapesi bino ba détail. Didi Manara, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Namukuse, représentant personnel, il y a président Denis Kadima, Kazadi Namilulu Oyo, Azalaki accompagné na Madame Kester, adjointe, directrice régionale Afrique, il y a IFEC, secrétaire général, il y a ministère, il y a affaires coutumières, Misusu a félicité qui makasi ba organisateur PIFEC Oyo grâce na bango de Seni azui makoki ya ko solola na ba femme autochtone pygmée a salaki ouverture ya sensibilisation ya milulu Oyo na maloba Oyo toye awa pona ko confirmer lisusu na bino awa présent que ba congolais nyonso ke Seni aza prêt pona ko organiser ba élection na date prévue il y a le 20 décembre 2023 talatina Seni alingi ayoka bino petoye bisabino ke bokoki pe kozala ba candidat kasi asengi na bino bo sensibiliser nanu basi misusu baeba ete tozali kokende na maponami. Madame directrice régionale ya IFCE azwaki maloba pona kolakisa ba objectif ya organisation na bango ko appuyer Seni pona ko faire participer ba personnes vulnérables surtout ba o bazali nanu minoritaire ba participer na processus électoral bazali ko assister Seni na domaine technique pe kotalisa bango ke bakoki pe ko exclure ba personnes vivant avec handicap te. Secrétaire général, il y a affaires coutumières a félicité qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'implication na ba personnes vivant avec handicap pe deux chambres à parlement ou ba voter qui loi pour na kosala ba élection et comme bongo inclusive na participation à ba femmes autochtones pygmées. Madame Kester adjointe ya Seni nanga munaye atalisaki ke ba femme autochtone ba loi internationale pe nationale o izali ko boya discrimination et pesaki bango ba exemple belé pona ko inciter bango bazala intéressé na processus électoral apesaki pe bango article 14 ya constitution o elakisi ke égalité na mwasi nyonso pe mobali na domaine nyonso. Bajo ya question et réponse ezalaki au rendez-vous pe ezalaki ke débat ezala bongo kitoko na ambiance wana ba femme pygmée ba exhiba ki ba danse oyo ezalaki esengo pona ba participants nyonso oyo bazalaki présent. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nekiro Tshisekedi a encouragé que les femmes professionnelles et les médias na dénoncer forme nyonso ya harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Bon, dans les détails et longo na Stéphane Skande pe Nathalie Kayla Kapeni. Rencontre où ezalaki occasion pour na ba femme ya média mingi penza ba journalistes en particulier ba professionnels en général ba kisa ata ba médias sociaux c'est-à-dire TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube, pe Instagram ba partager qui sont tabou ba expérience na bango na sujet où ezalaki proposé harcèlement sexuel pe ba proposer ki ba piste ya solution pour ko bannir fleur o ezali ko zwaka ampleur pe ezali ko freiner épanouissement ya mwasi na profession.
distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi oyo azalaki kosala promotion ya défense ya droit ya basi a participaki personnellement na ba travaux oyo ezwaki maloba exhortaki ba professionnel ya média bayeba ko dénoncer acte ya violence oyo bakoki kozala ba victime to pe ba témoin bino na profession ya média boyekola ko traiter pe ko pesa information na ndenge ya solo kasi boloba kaka harcèlement oyo baninga na bino to pe bino moko bozali kokutana na yango po ete aide to pe lisungi epesamela bino ezali kaka na nzela na yango nde baprédateur sexuel bakotiama hors d'état de nuire. Épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi a encouragé qui professionnel ya média basalela éthique pe respect ya déontologie na profession na nzela ya ba travaux oyo ba participants ba formulaki ba recommandation oyo sur le plan institutionnel République démocratique du Congo azwa ba certaines mesures pour na ko protéger jeunes journalistes oyo abengami à Matagrade batia en place brigade anti-harcèlement oyo ekoservir na ba femme pe mibali victime ya harcèlement na domaine ya média babanda ko adresser ba plainte na bango na ndenge ya kobatama pe bayeba ko dénoncer ba bourreau na bango ba promouvoir ba femme na ba poste ya ba décision selon président ya fondation Zakari Bababa Suefozaba na Mukuse initiateur ya conférence oyo mission ya ba travaux ezalaki ko pesa ba femme ya média maloba ya ko lutter contre harcèlement ko komisa dénonciation de voir pour na ba femme ya média ko sala ba femme ya média ba porte-voix ya lutte pe misusu et sengeli boyeba ke conférence oyo ezalaki fruit ya collaboration entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi na Fondation Zakari Bababa Suefozaba. Président interfédéral, il y a ville province, il y a Kinshasa, na partie AVC et allié honorable Nera Burumbu Wazala qui empêché et pas Azala qui représenté na réunion et pas fidèle Muzembe ou Azali bon interfédéral adjoint il y a ville il y a Kinshasa réunion oh et ça qui kuna na siège il y a parti na bango ezwami kuna na Kasavubu toujours na cadre il y a préparatif il y a clôture il y a mois de la femme témoin événement Nathalie Kaila Kapenda. Mois de mars, déjà mois où ils ont consacré. Mois de la femme et comme kopusana déjà na suka ba maman ya autre vision du Congo AVC na Mukusepe allié balinga ki ko clôturer yango kitoko na cadre ba préparatif ya activité oyo ya clôture ya mois de la femme oyo ekosalema to peza prévu na Kasangulu na 250 mamans ba préparatif ezali kokoba se kokoba réunion préparatif moko et selemaki na siège national ya AVC wa pepai ezalaki présidé et pa ya président interfédéral adjoint ya Kinshasa Fidèle Muzembe oyo a représenté ki honorable Neron Mbungu président interfédéral ya ville ya Kinshasa oyo azalaki bongo empêché na milulu oyo ezwaki maloba président interfédéral adjoint ya ville ya Kinshasa Fidèle Muzembe azalaki koloba na kombo ya honorable Neron Mbungu a expliqué ki na ba maman à part fête oyo ekosalema na Kasangulu awa pe na ville province ya Kinshasa fête mosusu ekosalema awa nyonso ekoleka na bongo malamu. Présidente nationale ya Ligue de femmes ya ba maman AVC Madame Elisabeth Omba azangaki te pe kobakisa makanisi na ye. Réunion ezosalema pour la préparatif ya l'activité ya mois de mars, mois où ils ont dédié na reconnaissance ya bandroit ya basi. Ils ont aussi dédié na ba lutte au basi va continuer à mosala pour bakota na bandroit na bango. Ya boto za komisa moi d'activité tout ça les réunions les lokoto tia makambo nyonso ezala malamu pour activité eza koya eleka malamu. En tout cas, AVC elongo na président na yango mwana mboka Didier Bidimbu nyonso eza koleka na bongo kitoko pe victoire eza certaine.
Honorable Nero Mbungu asalaki visite na route de la savane pour na kota la évolution ya misala ndenge eza kosalema héritier mapine azalaki simasima na compte ya Info Lingala. Honorable Nero Mbungu akitaki week-end eleki na avenue de la Savane. Objectif ezalaki kotala ndenge nini misala ezali ko avancer. Honorable Nero Mbungu lokola mobotama ya commune ya Kisenso souci na ye ezalaka komona pe population ya coin oyo ba vivre na ndenge ya malamu. Descente na ye esepelisaki population mingi na ndenge ya kosakana te pamba te nzela oyo une fois isili eko permettre ba trafic ya ndenge na ndenge pe ekosunga population azala vraiment soulagé na tango alingi a atteindre ba différents coins. Visite ya honorable Nero Mbungu population ya coin oyo balobaki boy Sambe ya pambula ye Nero Mbungu na makambo azosala onzele bebe kipenza makasi mayo ya régie des eaux ezali ata babambi ndenge nini fo etoboka kaka donc nzela poto mutu kwa somba savo kuna ifo bwakela ngambongo alingi na libanga abwaki ngape na bwakeli ya savo kuna yambi Nero merci mingi ndenge ya sali ya grâce pona nzela oyo po mikolo lekaki moto banayi koleka te baketi mpe bana koleka donc mituka nyonso te bana koleka na difficulté kaka loba bamituka oyo ya nsima nde yango moto banayi koleka na ya pain d'or nga part ça bana kokita lisusu awa te soko olobi kaka okende wapi nzela eduma tokokende te nzela wana esebeba me toyokomona ke Nero aye kobwakisa mabanga epuis bato etobokaki me bato wana oyo ya biso awa na ngambo aduma abambisi yango ye moko pe na ngambo na ye expliquaki tina ya descente na ye ezali boucle de la paix. En tout cas, ekomi l'impraticabilité moko impossible parce que ça fait presque 14 mois nzela oyo bat balega souté. Alors nde tozwaki ba initiative ndeka to salaka ya kobwaka mo ba briqueyon pour que accessibilité koma. Yango bomoni ta on a quitté na terrain population asa très contente ya omona ndenge musala et salami. Donc toujours continuer yango mais sauf que nous avions inséré problème na sekuna eza na pont eza ya kobukana donc juste pour ozwa entrer ya cité otobengi Boulambem pour que na riflar mo été accès ezali bien te parce que pont eza kobukana alors na ba moyen de bord parce que net mutumo ya États-Unis alobaki kozela nano États-Unis asalela yo te mais soki ozwi ba possibilité ça nano pour les États-Unis o ezali Jérusalem na ngai yango na kiti ponga mona tala na moni population eza sensibilisée bango mo bazwi charge ya ko remblayer sans que ba pesa bango mbongo na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA ezali composé na 99% ya ba congolais Info Lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CA bozo bango na micro ya Micho olinga kunga na bilili ya Igantingi na mboka na biso balobaka mwasi atongaka mboka te lokuta ba responsable ya CAA batalisi ke adagio nza lokuta makasi pona CAA mwasi azali kotonga pe kovandisa ndako pe azali koveye na croissance ya ndako oyo ezali bongo CAA Ali Odia Mulumba ye azali bongo mingi mpenza koyeba na kombo ya mami Odia Mulumba ye azali chef comptoir ya CAA na ville ya Lubumbashi mingi mpenza na Okatanga ye expliqué bongo évolution na ye personnel na kati ya société oyo nakotaki CAA na 2010 mais baengaganga na 2011 toloba nazali na 11 ans et demi na CAA donc 12e année na yango nabandaki na CAA neti agent comptoir après wana na yeko koma agent call center et puis bakonzi ba yeko ba non call center vaut mieux tika na Kinshasa ba supprimer service à call center na Lubumbashi nazongi agent comptoir agent check-in et puis na performance ba yeko matsangai na yeko koma chef comptoir musala ya chef ya comptoir ezali bongo nini chef comptoir oza misala ebele il faut qu'on vérifie ba vol koyeba est-ce que vol oyo kozala vol oyo kozala te air ya vol est-ce que vous avez combien de passagers
checking erubanda air nini donc eza neti ozala musala kosunga batu kosunga ba agent na kosunga pe compagnie. En fait je suis plus en contact na ba agent et na ba client pour na ko naza neti nazo représenter compagnie pour ngani naza en contact na ba client. Alors il faut vraiment nazala air nyonso wana pona koyeba client soka za na problème soka za na mbeba il faut kosunga ye ndenge nyokoki kolakisa ye ezamba misusu bayaka yebi na ko voyager te il faut sunga ye olakisa ye comment il doit s'y prendre wapi ya kobandela wapi ya kosukela. 30 ans ya existence ya CAA nini ba agent bango moko bazali kopesa lokola likanisi pe constat nini basali par rapport ya évolution ya société na bango. Société ezokola parce que d'abord bakolo société ils y ont mis du sérieux. Aviation eza blagité. Aviation il faut d'abord bolinga musala na bino. Soko lingi musala na o en tout cas boko évoluer bien. To yebi ba compagnie belé ya na Congo mais il réussira te pourquoi parce que bazwaka musala na bango sérieux te. Nous malgré to les cas baton moko difficile makasi na CAA o tozaka ko voler na avion amike o babengi ba Fokker 50. Mais avec les bakonzi autres qui na bango bakoka qui ko maintenir aviation et puis programme il y a vol nous avons tenu je crois si j'ai bonne mémoire en tout cas to betaka une année 2 ans tous autres travailler kana Fokker 50. Donc soko lingi osala aviation il faut d'abord olinga musala na yo et pour tia sérieux makasi na musala na. Boyoki pona ba blatiner aviation ezali passion pe bolingo ya aviation esangani bongo na bolingo ya Congo desali ko motiver bongo ba responsable ya CAA ba continuer toujours ko investir pe basala ke CAA ezala toujours parmi ba société ya minene ya mboka oyo pe mingi penza ezala la bongo leader na mapata ya RDC mokako soa na CAA ming penza na politique na bango ya kopesa mwasi place o esengeli parce que pour na CAA mwasi azali bongo base ya développement lelo to mondi bongo résultat mwasi azali à l'aise pe azali kopesa meilleur na ye. CAA vous êtes trop amouriste de la RDC et des Congolais. Kin wifi ezali internet ya qualité eza na rapidité ya kosakana te eza wana pona ko satisfaire ba besoin na bino igonting. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyo kelanga eloko oyo bana Congo kin wifi eye pona ko résoudre makambo na bino ya internet ba memeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna na bozoko toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h po osolola kitoko o travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo oza nango posa na ba entreprise ba restaurant na ba flat hotel ba église même na ba wende boko partager connexion kitoko ata quartier mobimba pokin wifi internet assuré vitesse ya nyama yango ekatanaka te toujours intact bokamwe te o installation nango eza très facile epai wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango nyonso ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye place nyonso oza na zamba oza na forêt équatoriale oyo kozwa internet na yo à partir ya parabole soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka oza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kutakin wifi na rond-point Forestcom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba Stribi.
Mariage pour la vie, oyo, et ça la représenté, et pas, il y a révérend pasteur Micho, Olenga Kunga, et Zali magazine qui toque, et Zali wana pona kosunga, ba couple, bon, on a ba détail, et longo, na Michael Bristoto. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach pasteur Micho Olenga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana mariage pour la vie avec le coach pasteur Micho Olenga Kunga des solutions. Basse belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Soki Eve avana ki pembe nya mobali na ye diable angoza accepter ya ko esa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko libala elengi libala les lieux où il fait beau vivre et sika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene ya kokabwana oyebi to sololana nani Pasteur Micho Olenga Kunga ateli bino coaching en place ko hésiter komona yete okozaba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona ye face à face bobeta masolo ya kati libala elengi chwa kisi ya libala totosi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono na boucler journal ya peuple pour na peuple na kusukisa bongo teson ke na remercier yon tingo zaki na sima caméra édition sima maki et pa na moko Nathalie Kaila Kapenda na montage tozaki bongo la Christian Kiangebeni journal ya peuple pour na peuple ezaka supervisé et pas héritier mapinde mbande ko botika madame au revoir Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pays ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà il y a le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.